Bonjour, bonjour peuple congolais. Mbote nanga bana Congo de partout bisika bozali. Naza na problème moko technique. Na ba matériel o naza na yango. Alors je suis obligé ya kosala émission ndenge na sala kate. Bomoni tango na lekaka na ba émission soko tiango na écran na yo na télévision ezoka télévision mobimba. Siko na sala émission na téléphone. J'ai un problème vraiment technique. C'était prévu une bande d'émission à 20 h comme j'avais annoncé. Mais j'ai un problème technique. Bande konanga congolais. Tant on a eu sarabino, bosunganga na matériel, nazomo na signe de vie ezalakate. Mais pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Pour l'amour de la RDC, je n'aurai point du repos. Ndenge bozomo na wana, naza molobeli ya mboka, na onsa l'émission na téléphone, bo supporter. Pour un problème technique, na meki esimbite. Oebi biloke salami na maboko abatu. Nazali molobeli ya mboka sentinelle ya RDC. Makambo ezoleka na mboka na biso eza malamu te. Nazali ko soutenir président de la République Fachi. Suis membre de l'Union Sacrée. Président et parti politique PTT. Parti du peuple Téléma. Mais toute façon que nous avons na union sacrée, les kambo ezali sengeli toloba. Nazo bundela mabele, nazo bundela mutute. Nazo bundela mabele, nazo bundela mutute. Nazali na regret makasi na bandeko bazo sala na mokonzi. Président Félix Antoine Tshisekedi. Président Félix a osala misale belé na mboka. Ezo monana. Gouvernement o ezo sala misala ezo monana. Mais baza na présidence na communication ba conseiller bae na bango kosunga mokonzi mboka te ba conseiller bae na bango koyiba to lo bango na lingala baye koyiba ba conseiller malonga lokola ba Jacques Ilunga ba Bâtonnier ba Gilbert ba Inyenzi ba boma bango alors ce que siko au monde na la émission na téléphone supporté parce que naza na matériel o eza ya kala ma matériel eza ya kala bosunga bolingite engape pona Congo na koloba kaka soko ju vidéo tien écran na yo moni kati c'est pas ma faute, j'ai promis, je suis un homme de Dieu, je dois réaliser ma parole. Alors Fachi a la misala mine na Congo, moi je soutiens Fachi, mais makambuzo le kanambo kanabiso peuple congolais, il y a un parti politique dont je suis le leader comme on a Téléma. C'est vraiment regrettable na Congo. Comme on a le col na mboka Équateur, na Mbandaka. Bomoni makambo eleki na Mbandaka il y a 2 jours. Bobo Boloko, gouverneur ya Mbandaka, ba déchoirier. C'est là elongi kolobani na lingala. Ba député provinciaux, ba lingi lisusu yete, ba longolié. Mais chose, Oyo, président lobby, état de droit, Denis Nyakero Molonga Nayazo Bundisa, état de droit. Petu aye lobby, Guy Luando, Akanisa Kokanana, Mwana Mboka, Mwana Somi, Igwe, Jean-Pierre Bemba, Guy Luando, Azozo Mbongo, Yakimoyibi, Akomipe ministre na Kimoyibi, pour azana soutien à Denis Nyakero. C'est regrettable. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Bobo Boloko ba fandisi na rentrée awa budgétaire. Denis Abengi Nyakero na Gilwando bazongisi na makasi. Il y a eu 2 morts. Ba peuple congolais. 17 blessés. Na ngaza sentinelle ya RDC nazolo ba pona ba province nyonso pona 26 provinces il y a eu 2 morts 17 blessés et parmi les blessés ezo sala pasi motambwisi na oya ba député provincial azui masasi na loboko ba beti masasi ba balle réelle ba beti bango masasi na Mbandaka 2 morts et 17 blessés. Je demande au premier ministre Atala Likamboyo na kosenga
na ministre de l'intérieur otala likambo oyo ezo sala pasi ndeko bavon ya yo mitano yango kalonji. Comment mwasi ya mokonzi ya mboka dont je suis son frère aîné Yaza Semeki, Denise a commis partout na ba corruption Denise Nyakero partout Denise Nyakero ba député provinciaux ba déchoir gouverneur ya Équateur na Mbandaka Denise na Gilwando bazongisie contre état de droit contre état de droit. Moi si ya mokonzi mboka azobundisa état de droit, Gilwando azobundisa état de droit. Le petit là Gilwando abimi lobi awa a évité que Équateur eza Jean-Pierre Bemba bo matabo kita a confirmé yango depuis 2001 tina mokola lelo Igwe Jean-Pierre Bemba. C'est regrettable. Gilwando kosuka mabe. Même yo Denise Nathalie na chronologie prophétique nazo mono na fachili susute kanga data lelo Denise na bino ba fanatique a Denise Nyakero la rwandaise ezo sala pasi pe mawa batu bakufi mibale na Mbandaka na 17 blessés eza na mutu ya Gilwando le petit wana na Denise Nyakero. Il y a même pas 2 jours tomoni na Lubumbashi peuple congolais naza sentinelle ya RDC société d'aviation ya Rwanda bakeko inauguré bureau ya bango na Lubumbashi. Ça c'est un crime contre État congolais. Katanga, Lubumbashi ezali capitale économique ya RDC. Ba Rwandais ba bundisi biso, ba détruire pays, ba yena AFDEL, ba Côte Babomi Laurent Désiré Kabila, ba yena Joseph Kabila, 18 ans. Les Rwandais ne veulent pas quitter notre pays, ils sont toujours là. Air Rwanda ezali na Kinshasa, Air Rwanda lelo ekomi na Lubumbashi. Mais j'aimerais vous rappeler bana Congo bolingi ba théâtre bolingi ba distraction. Ba Rwandais ba ya na 98 98 na jeté encore à Kinshasa. Balingi ba kita na Matadi. J'étais avec mon colonel nazalaki na service à renseignement na yebisi mon colonel azalaki commandant second na brigade Matadi to boka ba tono essence bayaki na balibu mundunda otobenga na tanga mobutu ba cargo militaire bakita na Kitona. Mais aujourd'hui bakiti na Kitona baeti na Kinshasa na betela bino lisolo ndenge ngai na moninga na nga tika biso Freddy Omanga neveu ya docteur Omanga yolo médical. Nous avons sauvé la capitale ainsi que la République. Mais les loyaux c'est gouvernement bokoti bozo sala musala malamu mais bo autoriser ba avion ya Rwandais banguna ya Congo et kitaka na Lubumbashi. Mais un jour bandeko na biso na Lubumbashi ba komona kaka boye bakanisaki ba avion ligne normale ba cargo ekiti ba botoli Katanga kei pour naza na union sacrée pour nazo soutenir président Fachi na lobate te naza lokola prophète Nathan. Il disait la vérité dans le roi David. Mieux vaut pleurer à Dieu qu'aux hommes. J'aime le président. Je le soutiens. Mais ce qui dit Kambouezali Fokoloba, président a parfait, l'erreur est humaine. Mais il est entouré de François Béa au service des Rwandais. Il est entouré de Bisselele au service des Rwandais. Leurs femmes sont des Rwandaises. Ngobila qui a détruit le grand marché central. Ba maman, na ba papa, 30 000, ba moussous, ba bela, ba sou, ba koufa, femmes rwandaises. Aujourd'hui, ba Rwandais, ba zana valeur koleka yo kolo mabele. Chose regrettable. Chose encore regrettable, na Rwanda, ba sali usine ya raffinerie. Nzambe na bomoi. Toko tsabino dimension christique. Na Rwanda basali usine ya raffinerie ya uranium. Plutôt ya coltan. Pas oui, monoke beta kalibaku. Basali usine ya raffinerie ya coltan. Mais na se ya mabele ya Rwanda. Coltan ezate. Rwanda premier producteur ya coltan na mabele na ye na se ya mabele ya Rwanda coltan ezate. Ndeko nazali molobeli ya mboka. Soki likambo eza même na kati ya union sacrée na koloba.
Soki président asali likambu ezana nzelate na kolobela avec amour, avec sagesse et avec douceur parce que je suis un homme de Dieu. Izine batuni conseiller ya président na Lusakweno na Top Congo alie munoko azoko kolobate Lusakweno tulie mutuna. Donc po na nini izine ya raffinerie basali yango ya coltan na Rwanda opo na koluka kimia pone bosali yango na Burundi te, pone bosali yango na Uganda te, pone bosali izine ya raffinerie na pays tozana yango frontière molai na Angola te. Izine donc na Congo c'est Rwanda ou rien, je dis N-O-N en majuscule. Bato bakufi na Mbandaka ba responsable main noire auto bengaka na lopoto Guy Luando avec Denise Nyakero, c'est une Rwandaise. Qu'on ne vous trompe pas, il n'est pas Mbashi. Tozo ke nabino malembe. Lobanzambe lobi o mutako lona nde akobuka. Denise Nyakero ndenga simbi Gisèle Mpela Tshisekedi, moi c'est Tshisekedi, il y a Félix. Nzokande opelisi moto ba dossier tozana ngo ebele ekobimaka moko. Soki moto liboma alongoli bilamba ayoki sonite nga moto normal na kimiselongi kimiselongi te yo tikali bolumbo yoki sonite nga na kotala bolumbu na yo lakisi batu kolingo lakisaki yo za yakuza ya mwasi yo za yakuza ya mwasi te. Chose regrettable na 1998 Laurent Désiré Kabila abengani ba Rwandais. Abengana Gilbert, l'actuel ministre, il y a défense. Gilbert Kabanda, na mwasi na ye, Christine Nyakero, la sœur aînée à Denise Nyakero. Na 98, Laurent Désiré Kabila, moi j'étais na DEMIAP. Officier renseignement, na DEMIAP, Moussal Nanzambe, mais j'ai fait la criminologie. Gilbert Kabanda akenda na Christine, sœur aînée à famille Nyakero, bakenda Rwanda. Et je me ngana yaka na masolo nazo panza poke. Moi na liboso ya Gilbert Kabanda. Oaza ministre de la Défense, Rwandais toutes de père et de mère. Moi, si naye Christine Nyakero, Rwandaise toutes de père et de mère. Bakomi na Rwanda, moi na bangwa liboso ezali Eric Kabanda. Azali na comité ya organisation o ezali ko célébrer chaque année génocide ya Rwanda. Tobinga Robengo génocide ya Tutite. Yo papa, Monsieur Gilbert Kabanda, ministre de la Défense na Congo, moi na yo Eric azali na comité baza ko célébrer ya commémoration ya batuti bakufa na 1994. Donc yo zali papa oboti Eric Kabanda na Congo, moi si na yo Christine na akufa yaya ya Denise Nyakero, memban mwana na bino na Rwanda bazoko azana kati na mosala wana munene te babengi yango na Kinyarwanda kuibuka cérémonie oyo basalaka chaque année bazoko commémorer ba Rwandais o bakufa oyo auteur ezali Paul Kagame, mwana ya ministre ya Congo Congolais landanga, mwana ya ministre ya Congo ya défense Gilbert Kabanda, Rwandais tuti azana Rwanda pour bazo célébrer chaque année. Azana l'un des organisateurs ya comité wana. Mais Congo yo mibali lokola ngai baza wapi, mibali lokola Tchakudia baza wapi, toza mingi te. Bat lokola Patrice Emery Lumumba toza mingi te. Mibali lokola papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba baza wapi. Nzamba kokita te, Bible lobi, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quand Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, c'est pourquoi je suis descendu. Mais il est descendu à travers Moïse, Dieu est esprit. Nzamba salaka na nzela ya mutu. Toza kondima babiloko ya bo soto na Congo,
kaka théâtre, kaka boussoto na boussoto. Non, trop c'est trop, peuple congolais. C'est inacceptable na Rwanda. Alexis Gizaro, Rwandais Tuti, abotami na Kinshasa, noko na ye, Paul Kagame, akoli na Ipen, na veni Suisse. Je parle avec précision. Leki na ye Kajou, Bizi Makara Balakaye, na église La Borne. Lelo Kajou azana mboka oyo na Santon, na ebiti na ndako. Ngana yaka te pona liseki. Je suis sentinelle ya RDC nazana kanda ya molimo. Trop c'est trop na Congo. Na eko panza poke. Mosa na nzamba zali po la vérité. La vérité blesse, mais finit par triompher. Peuple congolais, c'est un peuple stérile. Peuple naïf. Oloba action ezate. Courage ngazanango yozanango te. Mais okoloba mafinga ozoloba n'importe quoi. Non. La République est en danger. Fachi est en danger. Ce qui moisi na yo a commis contre yo, c'est la mort. Ce qui moisi na yo a commis contre yo, c'est la mort. Antenne ya ba Rwandais na Congo, c'est Denise Nyakero. Trop c'est trop. Comment une femme rwandaise est en train de terroriser toute une nation? La RDC, 100 millions d'habitants. Bino Basso Bozana Poto, Basso Bozana Kinshasa, tout autour à Denise, pour na $500, pour na $1000, pour na $2000, Bozali Kokumisa, une Rwandaise touti. Bochaka Tembe, lelo makambezo bima, na yeko pansa poke. Qui est Denise Nyakero? Denise Nyakero est la fille de Etienne Nyakero. Sa mère, c'est une... Kombo na ezali Christine, maman ya Denise. Elle est née le 9 mars 61. Akosa Batu abotama le 9 mars 67. Denise a mona 61, Fati mona 63, aza mukolo na ina 2 ans. Qui est Denise Nyakero? Bakomi na makomi, totangi na ba recherche, abotami na Bukavu. Bakosi Batu, que quand papa na ye na maman ne bakufi na papa leki na ye, na 68, elle avait 9 ans et 9 mois. Denise Nyakero n'avait pas 9 mois. Bota le longi wane kuba, et azani le longi a Denise, aza mukolo. Malgré misolo, aza mukolo, Denise a mona mukete. Denise a mona mukete. Denise a balobe a ibi kolong, aza babashi, dialecte ya babashi zali mashi, à ne pas comparer avec mashi ya babiso baluba makila, non. O azalaki na 9 mois tant baboti bakufi ye abotami na 67 yango ayebi monoko mboka te. Mais Denise parle Kinyarwanda. Denise Nyakero parle Kinyarwanda. Olobi nini? Denise Nyakero parle Kinyarwanda. Nalobi nini? Denise Nyakero parle Kinyarwanda. Moi je suis né à Kinshasa na Yolo City. Je ne suis pas né na Kasai. Mais nalobaka Pichiluba. Bongo yo botami na Bukavu. Oye bakoloba munoka bashite. Congolais po vandi, bakosi bino, bozondima, n'importe quoi. Non. Boyebi liwa ya papa na biso Gérard Mulumba, monseigneur. Akuta Denise Nyakero na kamere bazoloba Kinyarwanda à 3 reprises. Balobi muto. Ndenga yi ayoki biso oyo 3e reprise, 3 fois plutôt balekaye. Bokilo na yo za na makilane na maboko Denise Nyakero. Kamere, ozana makila ya papa na biso, monseigneur Gérard Mulumba. Biso tozali africain. O papa kulutu, papa lekito ebi angote. Papa, tu dis baluba. O tatu mwa kuni, tatu mukulu, tete tulubaka papa. Colonisation ezali génocide culturel. Ezosa la pasipe mawa, une femme congolaise, rwandaise, qui terrorise toute une nation. Et ça la pasipe mawa okomona pe fille moko congolaise azali kolobela Gisèle Mpela Tshisekedi azo lobela ye. Mais Gisèle a ye na Kinshasa na 2019 asali 2 ans et demi na Kinshasa Nyakero ayeba ki ete.
Gisèle Mpela Tshisekedi, moi si a Félix Tshisekedi, azambanda ya Denise, Denise n'est azambanda na ye. Et ça la peut participer mawa, comme on a bino bandeko nanga ba congolais, j'ai pas besoin de citer vos noms, ko ça la ba vidéo, ko le baka contre Libana ya Batu, c'est regrettable, c'est honteux. C'est vraiment regrettable et honteux. Denise abimisi Gisèle Mpela polele akoselie makambuka bimina nani na Hassan. Mais Denise, passez na yo ko rattraper yo lelo. Passez na yo et ko rattraper yo lelo. Mobile no kala na poto s'appelle Jérôme. Denise Nyakero, la Rwandaise. Passez na yo ko rattraper yo lelo. Mobile no yakabozalaka ne kala na poto Jérôme. Ake mosala. Azonga kucho na ndaku na nyoka longo na teni dadan. En flagrant délit, Jérôme Azonga Kinshasa tilelo mutu sala kasumala mute alinga kayo na ebite modèle kani. Jérôme alinga kayo makuta yo na nyoka longo. Denise Nyakero. Pour kanisi na Congo mibali bazate. So kanisi ba Congolais courageux lokola papa Etienne Tshisekedi lo azate. Okanisi Congolais lokola Patrice Emery Lumumba bazate. Non. Tchakoudji azali ngape nazali. Ndeko soki la voix n'arrive pas, c'est pas ma faute. Na ebsaki bino nazo sala na téléphone. Naosala na téléphone. C'est pas ma faute. Nasenga kabino ndeko moka ebisinga la voix n'arrive pas. Nasenga kabino matériel, lelo ba matériel les yukoko so naosala na téléphone. Bo eskizenga, c'est pas ma faute. Congolais pour alingi boyo ka ba vérité, boyo ka ba masolo, mais pona ko sunga moto azo risquer vie na ye, moto azo bunda pona Congo, bo vandi kimia. Denise obimisi Gisèle Mpela polele na makambo lokuta atikala kozana sanité. Mais yo bokabona na Jérôme ake mosala azongi akuti yo na nyoka longo. Makambo bosoto Denise Hipotums azalaki na poto. Obengisa ye na Kinshasa, aya na avion. Air Ethiopia première classe. Hipotums azana Kinshasa. Boyfriend no yakala. Yo oza Diana Félix. Ozana mokonza mboka. Mais comment obengisa boyfriend no yakala? Denise Léon Capitaine bozane na Kinshasa masolo ni bosolo laka. Ndeko Moussa le binanga merci Moussakoli volume kitoko mais finalement je ne vous comprends pas. Moi je continue ma mission. Ezali ça la soni pemawa. Léon Capitaine boyfriend na yo azana Kinshasa. Eli boyfriend na yo donc copain boyfriend azana en anglais copain azana Kinshasa. Il y a même pas 4 mois. Nazali sentinelle à RDC. Fatia Vandi a eu téléphone ya Denise. Azokaka tu ba message atala bo message ya Tchacho Mbala. Na téléphone ya Denise ya Orange. Boza na réseau Orange. Téléphone ya Denise ya Orange. Amoni message ya Tchacho Mbala. Maintenant Tchacho Mbala yo sa marié. Tchacho Mbala na Denise. Bo Denise yo linga okanisa kike okobimisa congolaise moko ndumba molaso nzoka ndi yo za na vie ya mabe. Ndilomba ba notable ya Mbujimai, Bwakananga, Bena Kasai, Bikila yi son akajeu. Nou mwambila aleke la fachi. Fachi. Lufu mubwe la munzubu wa fachi. Tututu ambani bukalenge bwetu. Bukalenga bwetu. Mukasai baluma kabena kwani. Baku bikila son akajeu. Wangata baluma, wangata bakaji munzubu baluma munzubu wa fachi. Ebeshayi Denise. Ebeja ifachi mendi tutwe ba fachi na shawewa wato siliki singa famille benda na kamikata na kate fachi okangi telefone ya Denise ya réseau ya Orange okuti ba message ya bolingo ya Tchacho Mbala azala osala trafika na mbongo te na Denise ezala kate po bimisa Gisèle Mpela Tshisekedi mabe yo moko lja mubulu okenda kostala na prison Monsieur Vital Kamerhe. Facha ke na kotala e. Osala nyonso ba bimisa Vital Kamerhe alobi tika loi JC sala musala na yango. Vital Kamerhe malade silité.
azana na centre nganda okendaka bokutanaka na ye masolo nini bosalaka bosololaka ozalaki en bon terme na amida yina yo amida ayina yo amida ayina yo Denise azalaka na Chacho Mbala bana Congo Denise Nyakero la rwandaise azalaka na Chacho Mbala abengisa makangu na ye Itums kombo na ye Hippolyte Tumba na Kinshasa aza susu na Léon capitaine aza susu na Eli atayo moko mais obimisaka Gisèle Mabe Denise izalaka te ndi lomba kudiba notable à Kasai même ndi notable ndi mwambia nzambi bukalenga tutwamba ni bukalenga bwetu kadi nulekela mwanenu fachi mukajenda wangata baluma ubapesha mijimu ubapesha makuta ubalwatisha bena IDPS bakenga ni papa Etienne Tshisekedi 32 ans kabena ni mujimuto anu Denise wangata balunda benda bavube benza nenda bundumba mu Bruxelles ubapesha mujimu Lili Kupa camarade na yo Denise opesiye marché à nettoyage na présidence Lili Kupa ndumba munene na Bruxelles bayebi Lili Kupa mobali na ye Louis Blaise Londolé akomi administrateur bongo bino bande kwa IDPS misale bato babundi 32 ans bato babundi na IDPS misale zate misale zakaka ba camarade ya Denise ba camarade ya Denise ba rwandaise nde bazui misala na Congo mais c'est trop mukashi wenda masandi wenda usokoka ni ufwa ujusokoka bwachini fachi Felix wo du mwa kunyani udimashia mumenu okanga telefone ya mwasi na yo na Chacho Mbala tolo bate soko munindo ki belela trop bukalenga bwetu tutulekela nu mwane tafwa nunkoyo non fachi po okufa te libulo ba Rwanda bazo bongisa pona yo Denise na moni na chronologie prophétique yo bozasu na fachi te toyebaka mama cc mais mutaka akunda papa na biso Mobutu eza mama Bobila Dawa na lobi na licese trop Denise tu es une rwandaise beau-frère na yo wana ministre ya défense mwana na ye aza na Rwanda azo sala na Rwanda c'est bizarre babiloko yo etovandi Rwanda Air et na Lubumbashi. Mais non, société rwandaise aviation. Pourquoi tu reçois Ewaborate? Pourquoi tu reçois la société plutôt sud africaine SAA? Tu reçois l'aviation ya tag Angola Izebele. Air Ethiopia te. Bisomoko tu reçois l'avion te Tobongisa Mboka. Non. J'aime mon président Fachi. Je suis son frère aîné. Mais je n'aime pas Oyo Denis Ozosala. Makambo nyonso na yebaki. Na kwa ko bimisa yango te. Mais netio linko sambisa une congolaise. Bafio bana poto na boko tanga basa ba congolaise, je le pardonne. Non basa na Kinshasa, butu mo ikolo baka pona Gisèle mais non bolo baka pe itum sasa na kin. Mwana poto nana bengisa e. Copain à Denise Nyakero. Léon capitaine copain à Denise. Eli copain à Denise. Chacho Mbala copain à Denise. Trop c'est trop. Bokomelela Denise Mbondo. Bona boyebi oyo mwasi ya Paul Kagame. Botuna na bato apareko. Botuna bato apareko bayebi. Mwasi ya Paul Kagame. Jeannette Kagame. Babota balobi basana bala mine. Misato ya mibali mwasi moko. Mais kuluto norengwanda bimisa secret. L'argentier. Ya Paul Kagame. Eugène Richard Gazana. Abotana mwasi ya Paul Kagame. Le petit qui joue aux États-Unis na basket. Botana na archive ya pareko eza na kati. Vous n'avez jamais vu une femme ya ministre, mais abimagana chauffeur, abimagana garde corps, abimagana domestique. Boye bien ngote. Une femme infidèle. Amemichi baou. Fatia okufate. Yo kokufa. Na yebi ke Fatia sepelite. Toza famille.
naza grand frère na yo singa famille bendanaka mais ekatanaka te lelo zomona papa Etienne babundisi 32 ans na baluba lelo pe bobandi ko bundisa fachi nanani kabasubabu ozalaki gouverneur na Kananga hôpital ya Chikaji kwetu otongaki hôpital ya Chikaji kabasubabu mais oza service ba Rwandais on va pesa konini lelo sute ozomona biselele toujours muluba azobundisa fachi poza na mwasi rwandaise François Beya Mujila Kasanga mwachi mbau lokola ngai azobundisa fachi anuba luba bozo bundisa fachi mais c'est trop bozo kotela une rwandaise Denise Nyakero rwandaise de père et de mère qui parle Kinyarwanda bozo kotela ye mais je suis désolé bukalenga bwetu mwane nuenda ufwa non c'est trop naza molobeli ya mboka na ekopanza poke ezo sala pasi pe mawa mwana mboka pona kusukisa Jean-Pierre Bemba Gombo akoti 10 ans na boloko mama Liliane Bemba la femme de distinction mwasi ya mabondeli avant 10 ans akangaki motema te yo Denise Nyakero soki yo mbeza mawato Denise Nyakero soki yo mbawato mawa plein Maman Liliane Bemba, la femme de distinction, Mobala sali 10 ans en prison, yepe na poto, avant di kimia, mwasi ya moluba, aboyi chibao, akangi motema, mwasi ya Moïse Katumbi Chapwe, une femme respectable et respectueuse, Karine Katumbi, Mobala ken exil 4 ans, Karine atikali na Lubumbashi, toyoki bosoto te. Bozoku Misaye la distinguer, elle n'est pas la distinguer. Nous avons des femmes à autorité na Congo, Oba Pesi, Basi, il y a le Kumu. Liliane Bemba, Mobali na prison 10 ans. Elle s'est contenue. Moulongani, il y a Moïse Katumbi, Karine Katumbi. Une femme forte, puissante. Soka osala ba don atongi école a pesi école ya humanité a pesi na ba prêtre jésuite a beta mbunda te Karine Katumbi mais yo osali bosoto mobala lidi kupa ye wana zali nani administrateur bon batayi de peso babundi 32 ans lidi kupa ye moko bopesi ye marché na présidence. Et pour na kosu ki scandale salim na présidence fachi alobi yango tenga na kolobango banda mokile banda ordonnance moko salamate oyo fachi asali ordonnance présidentielle eza ko ordonné ordonnance présidentielle pour la création du bureau ya femme ya président ezalakate ordonnance présidentielle basali yango pona bureau ya femme ya président et maintenant maison civile ezali rattaché na bureau ya femme ya président Denise pour ni konyo la fachi boyeko nyoso kamere si bokabwana ki muta yako zongiso na fachi za kamere yo na kamere bosolo la kanino ke na kotali na centre ngana masolo ni bobetaka trop c'est trop na y'a sa peuple congolais moi je suis un flic. Papa Mobutu, maman c'est ça Koufi. Ton moni abali maman Bobila Dawa. Ba vidéo ezali. Papa Mobutu abali maman Bobila Dawa vidéo ezali. Hippolyte Kanambe le Rwandais touti. Abali Olive Lembe vidéo ezali balati voile. Kamere le Rwandais Utu abali Amida vidéo ezali ya libala na bango. Peuple congolais, bota la image ya investiture ya Fachi. Anneau na loboko ezala kite. O eza anneau hein. Bato bien quand alliance ça c'est pas l'alliance, c'est l'anneau. L'alliance c'est entre l'homme et la femme. Yanga yango. Botala na lobaka makambo solo. Botala jour ya investiture ya président. O ya prêté serment a commis président. Fatia zalaki na annoté. Alati alataki yango fete zalaki wapi. Bapambola libala na yo Denise na Fachi na komini nini. Eza na poto eza na Kinshasa. Bosala mariage autobenga bénédiction nuptiale batabenga bénédiction religieuse mariage religieux bosala yango wapi
abala yo te eza bibi yaka tovanda. Fachi alati ano na mariage ya Amida na Kamere ou Kamere avec Amida. Mais tant que Fachi a prêté serment, ano il y a la quitté. Nani angwa lati saki bino yako batama. Mbonga libala nana lia. Eza yaka tovanda. Tu n'es pas la première dame de Fachi. La première dame de Fachi c'est Gisèle Mpela Tshisekedi. Aboteli bana photocopie. Et na inebisa ba congolais. Ba kosaka bino ke bazana bana 5. Mwana liboso ya Fachi Fanny aza mwana ya Denise te. Mama ne komone yoka aza membre ya INC. Mama ya Fanny komone yoka aza mungala. Mwana mibale ya Fachi Anthony mama na za muluba. Mais yoka kombo ya bana ya Denise Nyakero. Ya liboso Christina. Ya mibale Sabrina. Ya misatu Serena. Na biso balubo boti mwasi na yo abote di bana aboti bana misatu kombo ya mama Marthe ezate même ya mama Chika leke ya papa Chichi ezate bana wana baza bana ya Fachi te aya na bango koya Fachi na Denise babota te bosala de Aden bokopesa nga raison pona lelo na kanda na zanango chikicha chacha chikicha chacha